Saratola TV. Mais bango moko ba longo li bona ba groupe hein. Les gars ba longo la na groupe a mbongo ti ba retira ki ndi ba retira inga. Achete. Ache cotisation. Donc ye via ko defezo ko baka. Ache cotisation te. Beti fsembo. Po wana mso matama wana nde batindeli $100. Barezi. Saratola TV. Boyebi bino moko boyebi très bien. Barcelone Aza ko traité makambo na banani. Boyebi peut très bien que Barcelone oti olo ba makambo yo. Et ça parce qu'Azo s'adressait na batumi baleto misato. Mais lokola alobaki kaka ke basi ya poto. Ya mwana nde et généralisé ba mama nyonso. Mais boyeba que Barcelone dans cette affaire Aza na affaire na mida na ECB Panama. Saratola TV. Mais bango moko ba longo li bona ba groupe hein. Les gars ba longo la ki na groupe a mbongo ti ba retira ki ndi ba retira inga. Achete. Ache cotisation. Donc ye via ko defezo ko baka. Ache cotisation te. Beti fsembo. Po wana mso matama wana nde batindeli $100. Barezi. Saratola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que ba rumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV. La chaîne qui assure, Nase a moi oyo. Bible lobi soki omibateli te. Ba ange bakotika bokonja likolo te po ete baya kobatela yo. Soki ye moko Jésus Christ atan kenda komeka ye pona koyebisa ye, oza mwana Nzambe. Mibwaka na sepe ba ange bakoyamba yo. Alors baka ete ba mekaka mwana Nzambe te. Nzambe toyebi kazaki na pouvoir, pas zaki na capacité ya komibwaka pe bato bayambi e to pe ya kosala miracle mais kasi amitika kite na kati ya sentiment wana. Nzambe alobaki ete te na komibwaka te po ba mekaka kolo Nzambe te. Po akokai pe komibwaka asali pe miracle akomi pe na sete parce que toyebi ambatambola likola mai anyata mai azotambola likola mai asala ba miracle ya ba sorte nyonso. Et la kisi boye na vi soki omibateli te soki omibombi to lobika Nzamba ko batela nga te mibatela Nzamba batela yo. Ndeko Barcelone mwana na ya komi en danger na mokili ya poto précisément na France. Kozwa mokanda to pe nationalité oyo ndeko na biso Barcelone uti kozwa elukeli ye makambo po monoko evandaka kimia te abe polo polo. Na vie faut ozara na secret. Lelo oyo
actuellement balobi mwana ya Barcelone akotelengana na poto moto abombaki mwana aobanga baya na vie na mobimba na réseaux sociaux. Na ngamba bandeko boko landa ba démarche boko sala ba démarche pona ko détruire vie ya moto na mwana na ye bo gagner nini akosa ezala ya solo intérêt na bino eza nini na passeport ya ndeko Barcelone bandeko te abiso tozwa mayele na makambo oyo anniversaire ya Poutine ya écriture babila star la patronne Belvi Kondi et souki na kisasa te kasi koti ti na Côte d'Ivoire et ningisi ba ivoirien ba vidéo ekeye zongi ba audio ekeye zongi toko analyser sur yango awa déroulement ya matanga ya ndeko na biso que son âme repose en paix o ba uti kokunda lelo et salami ndenge nini makambo nini pe o elekana kikuna est-ce que bakotika kofinga après matanga oyo ba scandale nini na ba audio nini tozozela ba épisode ya bémission ba ya kosalela biso toko analyser longona noko ya bana awa to suki pe wana te tozana ndeko na biso mususu pe ya mobali réalisateur a uta ekokufa chinois que son âme repose en paix donc deuxième matanga pe kozela to sala ba organisation déroulement pe ya matanga wana ekokendenge nini po ba audio ebimaki apparemment justice ezo salema na tous les deux matanga mbongo ebimi koto ebele bakoki pe okabola ndamo mbongo bachela pe ndeko koto po ya ebana kitaki mutasima mais bandeko mususu bakoboya Mamnangana loba nzamba kainga munoko noko bonjour. Bonjour Maman Sarah, bonjour Nabandero Nyonso, basepela na dio oyo après beaucoup de temps lelo oyo to sangani lisusu pona koyana. Oui batu ba komelinga mingi Maman Sarah noko ya. Merci beaucoup en tout cas. Te noko to aro peze to ki wa peze noko ok matanga te tanga leo na benge trop. Na taka nga na benge trop. Non tout na komo lande la vie na elora ngani mwasi na noko à côté nini position. Donc na pesi rendez-vous ya osala émission lelo poka na kasser ngambo wana kendete. Donc ezaki ka po na ko éviter omoni bangala bara mwakanda mukuse. Omoni ngana loba ngo mettre fa toko kuta na biso pe na za pe na idée te mais loko wana ka sue matinga dans sa l'action. Voilà. Tant mieux de ne pas partir. C'est ça exactement. Ce n'est pas tout le monde à supportera au finge na TV beaucoup tani bo s'équipe boleli te biso. Et naka bongo. Te biso bongo te. Voilà. Chez nous les bangala ça ne passe pas comme ça. Très bien. Bonne santé non. En tout cas nzamba obatela biso et tout ça toujours na protection na e na bolingo na inde tozali. En tout cas Mikolo ebele na monanité lelo to meka osola na Maman Sarah pona masije za mo ebele selon ka ni Maman lobia wa masolo za vraiment masolo pende zali o to meka osolo là mais sinon merci pour la confiance na fidélité bo pesa biso na pesi bandeko nyonso famille libota commençant par l'autorité morale Belvi Kandi Poutine ya écriture ya mboka o je vous salue aussi à staff technique mobimba ya Bella Production. Na pesi bino pomboti. Na bosanité maman Emily Setimayinga orphelinat Vida na commune ya Kisensu tokende ko songa ba orphelin na veni Kinzola numéro 49. Merci beaucoup la maman Chéra moi si je te salue aussi à maman José Lusadi sur na pesi opembote base mon famille libota na Londres na bosanité en tout cas maman Youyou la carte qui gagne je te salue aussi à maman Viviane Mbongo merci beaucoup famille libota mobimba maman Edoxy prendre établissement nzambe abaxela ya ebele en tout cas bomba yo lisusu merci beaucoup na maman Gisèle Choka merci beaucoup na maman Maureen aussi à la don du ciel merci beaucoup na maman Véro Balissa Nyango Nangoya. Je te salue, en tout cas, elle s'appelle Sylvine Joen Jolie, Nka Milo Sako. Napesi bino nyonso, communauté congolaise, les bandes des eaux vivant à l'étranger, la diaspora, bon, mais la moi maille, parce que je vais choquer d'une manière intellectuelle. Et je vais choquer et Suisse à Rabatou. Aujourd'hui, en tout cas, après beaucoup de temps d'absence, aujourd'hui, je suis débarqué avec des arguments qui me permettra, si vite, de choquer certaines personnes, mais d'une manière intellectuelle. En tout cas, Bocha Maï, Ndena Lobaranabino, Shogyoza Mutasika, Chama Maï Belé, pour Tanchoué Kitaka, Maï Fezala, parce que
zone bato pe mataka ba chape moi likayabu moi koka pe pembeni po matango rapide ali roto kendela tout à l'heure en tout cas déjà quand surtout bandia on banda déjà makambo voilà je salue ta dingala pas Dieu mon Dieu ba il pas la rappelle la petite baronne so ba mbote na famille bota mobimba en tout cas sans oublier tata po FAP4 ma grande sœur j'étais saluée en passant et puis président bébé la présidente maman Nathalie Dalia Onyema Debo Bouchab officiel Rose Bonga c'est la Kikela papa il dit MK ozaki na Kishasa to monanité papa il dit Edwige ya bakala na ozela hein na ozela ti lelo na ozela penza na ozela vraiment et puis un grand merci sous na sol ya bambemba la fille à papa Fatou Dukonti maman Makiala Kumba na bande ko nyonso en tout cas Eliezer Kanou Sarah Abwele en tout cas na linga bino nyonso tu mingi ingénieur Josué Miezi derrière la caméra babi mère ba opéra qui donc moi code ça bien la présidente maman Nathalie hein président bébé moi code pour l'ingénieur madame auto salle opération et osunga ils sont batabakisi donc voilà merci beaucoup na bino nyos tout bon partager bon liker bon zabakiti bon fanda en tout cas prenez place bato nyonso bolingaka théâtre à Congo bozwa kiti bo fanda parce que tongi to sola moi mukena ba journaliste pe bozwa ba kiti po makamba ba journaliste na ba audio pe eza awa na kati émission oyo en tout cas avant to bande émission na olinga to lobela film oyo Vonette très bien mais avant to lobela ngo to zonga na régie ingénieur pesa biso les mamoko et puis on se retrouve tout juste après. OK. Saratola TV. C'est vraiment une longue histoire. Botanga na cours du soir, alors cours na bino ici la R. Réponds-moi. Non, prolonge. Bon. Non, béto. Pierrot, Azana. Tonton Loulou, Pierrot Ayebi. Pierrot. Ibi c'est moi la poto Ayebi. Ayebi naza. Yo di poto. Oyo lukanga pona nini. Yo ngambuli na monga na mema ipana yo. Ngambuli na mema ipana yo nga penza. Pourquoi bozo finga Vonette? La fille à maman Marie-Hélène. Na yena yo kabino pourquoi bo finga? Zo yo kabino na parti prita tini ngo gangela biso boyo ko stressé moi. Soka linga te otani. Non soka le maba olongole musala ko frère garçon oyo. Soka olongole musala wa famille osuka lele. Je vais appeler mon colo. Makamuni yo ya ebite. Colo na yo. Mais yo ça dit pas. Mon pas yo ça ta comprend so Vonette na cha. Mabe oyo moninga na to sala ya. Na osala mabe pour cette inutile là. Yo kasi ndia ndia za mwa pote na ngini za mwa pote. Est-ce que on ngi bati. Ara bino bati. Qui c'est pour qui a mwa pote. Maman bino musali na zo sa kuna États-Unis wa vanela kuna ça combien d'années? Atika so na 4 so 5 so 6 ans lelo comme moi c'est mon ayebi ata date au régla raté. Ozana pour na bana. Alors, vous êtes tata na bana. Bon, yo tata ya bana. Comment on se contre bana na? Moi tu n'as pas la maman connaît yo ko lettre client aka client ata sandal ata lacé. Pour je suis le côté bima. Maman lini ça. Je suis le côté bima. Ne pas prier son bel nanga. Vous le bilo ni c'est bien. C'est que pour tout le monde on ka da tanda to se kamera. Koto muto se kana eda lo la kuna ba chemi babe. Oh yo do beta ba tu. Kasi moto mosho kama na yaza. Personnel étiquette. Kasi personnel que étiquette wana kama na za vasterie. Voilà sangate. Ala sangate. Moi nana ya kaloba loba za mona c'est jabia za mona. Est-ce qu'on la salle? Pona yo kasi bana ni bosi ya princesse Saratola TV. Ah. Non, nga film on a otala te bon nga tala ka teaser en tout cas non na tala yango te banda e bandi ka teaser nde na tala ki yango na kokina no kotala yango te bon faut tala rapport Mouneti on a parlé bozara na wifi disponible aujourd'hui à 4 téléphones outil pour écouter ça ba téléspectateur écouter ça ba vie te bana de ba tala ka ngande sur le plan kotala émotionnel c'est très fort la sœur Vonette a fait asa artiste
Les gens doivent comprendre. La sœur a sa artiste. Ce qu'on a joué ndengeni maman Belleville ozwaka makambango wapi mwana batu ayaki ko maquiller. Inspiration on est où tu as comme c'est biso Vonette actrice. Voilà. Et puis na star. Et puis il y a comme star. Donc, a commis quelques artistes, a commis ce sous-star. Parce que le premier épisode, il y a Vonette déjà, je crois, il y a 3-4 jours déjà, dans les 80, il y a 100 000 vies. Non. Vonette, c'est une film qui m'a beaucoup pleuré, qui m'a fait beaucoup pleurer. J'ai réfléchi trop, on a dit, et ça n'a pas été belé pour souffrir dans Makambo. C'est-à-dire, maman, bota mwana, le roi mwana za handicapé, maman a sundola mwana. Le roi mwana za albinos. Maman bota bana mususu bazana ba peau normal noir atika mwana albinos wana abi ezan andoki. Maman bota mwana lokwa mwana miso eza 5 heures maman lobité biso sala nga soni na famille. Voilà exactement. Bani belé baza neshu maman moka benga ngabi histoire ezo lelisanga parce que ngana za na mwana nga azali personne vivant avec handicap. Niveau na lingra mwana nga wana en tout cas na éviter na bana mususu mais yé na lingra yima kasi donc après ça qui affection pour na l'accès que asa délaissé te na yango na lobaka nzambe abatelanga na beaucoup la mwana oyo ti akola mona pe maman bande ko linga nga de son vivant en tout cas ils a filmé moko vieux mora ebisanga en tout cas je profite de l'occasion pour na pisa mbote Doudou beauté na Dougala vient so aller makaka tu vois ni une française bantité na lemba ebisinga yams si non profiter dis-toi nzambasil siko saloté langa joani tikala ngana mutu. OK pour nini to mona ki mutu mo azo kita na voiture asimbi beki na lokolo moko kaka moko izate akamu bi oh ngana kamu na bi oh mais vi on e bi azaka kota ba winkele ya abi oh vi alongaka koto na lemba koma na monga fula ba kote la ye to ba matie grade na ba matie promotion na msala ba kote la ye ba bete masas na lokolo na genou et bukana le panzana et poli, il n'y avait pas de moyens de bakater le colo. Donc, so nzambe au coup final dis-toi assis au saloti. Maman Sarah, il y a certaines personnes qui dorment pour se réveiller demain avec beaucoup de projets. Mais na katikata butu aleki. Et ça va te moussa bimara abimi quand des choses to bimi boye to bimi na idée to zonga na ndaku. Mais Dieu a permis autre chose. Azongati. Au moins on appelle moutou qui se retrouve place moussou le beau se retrouve place moussou fin de compte famille ba yebi pété ndiko na bango azawa pi le roi de moutou qui n'est place moussou ma collègue place moussou ba jongo ba chango kana mama imboye vous ba ki ba kundia ngo matanga l'état bo yebi pété yango na ebisa ba papa na ba maman tout ça les fort to linga ba na biso na bolingo solo temps to na bon moi na za bénédiction ou t'arrives pas nzambe. Et ça la bénédiction mususu oyo ba ange mutu ba karotika nzamba pesi ange lu pesa yam se lipa mboli oyo mais zana ba bénédiction mususu lo kwa net lipa mboli ya mwana il faut ya mboko lo boza bénédiction nanga ata zo tanga soyi aza bénédiction parce que nzambe la Bible dit il te connaissait avant même mokoma na mukongwa papa. Amen. Vous comprenez mais comment est-ce qu'on nzambe ayeba ki ye ava koma na mukongo nanga akomi na mukongo abimi na mokili akomi palpable le kwa moto mais ngana komo tchaka il faut na négliger ya le kwa non négliger nzambe na moto. Vous comprenez ça fait très mal Vonette eza histoire moko en tout cas na tala yango tisi ko na continuer au talango les appels na mibalo ba sa bizarre na ba fille mususu parce que aza personne vivant avec handicap. Achaka qui na vivre en aïe mususu toi kabisumi balé là où je suis avec mes amis na parce que azali sous 5 heures parce que le boko sala boye il y a même de ceux où bah ça peut ba fier na ngote ya fête j'ai connu une sœur na le manabiso wana yé na tikala yé ba te kazaka personne vivant avec handicap à loboko. Pourquoi? Donc, atambola rasora lati foulard, to sora lati la alataka foulard na mutu soit na kingo, au moins a joué le beaucoup à côté de ce foulard. Je n'ai jamais eu le temps de comprendre le quoi. Juste après, ne bayo yebsanga ke asalaka le beaucoup ndambu. Comme mais pourquoi tu dois être fier de ça parce que nenge bisoto monde ba défaut ba to bana ngwa libanda boye. Chacun de nous sauf personne en a défaut. Donc, si il y a eu des physiques, dis-toi, il y a certaines personnes qui ont des défauts intérieurs. Où les visibles étaient palpables, étaient boités par nayo.
Mais alors pourquoi yo aux a défaut ils palpable on na bato bazara boti mwana na forme ya badokolos babenga bango bataille nini po bango ba pigmenté bataille moko ya bakola raté basuka na ba 50 cm soit comme la makaso mona msusu 80 77 cm akoma 1 mètre te bakoma ba 1 mètre te donc au mona bato muso bongo au sundola bana mama tolinga bana na biso c'est très important. En tout cas, film au vonet. En tout cas, Madame Belleville. Alia Kinini. Je sais pas, mais. Tant que si tourné film, Aïbisa Ibiso, Abina tourné quand même film. Et mes films, on a sur Bimi, Batbaoléla. Alors, on a calculé, il y a une casquette, parce qu'il y a un rôle de Mingi là. Mais elle nous a surpris, elle a tapé très haut. Et elle est allée au-delà. Donc, félicitations, Madame Belleville. Kozwana nos stars, T. Moto aza di domaine T. Oye na da domaine. Olongoli na domaine o memi eti na niveau comme ma sous-star. C'est ça le problème. Et pour caster rôle principal. C'est ça. Moto a joué. C'est ça. C'est ça. Waouh. En tout cas, Belleville, elle est à féliciter. Hein? Félicitations, Madame Belleville. Sauf que l'histoire en fait est triste bah tu es belé. Gal pina na kokite. Ah mais ils a histoire moi ça vraiment réalité. Na kokite parce que nga Babilo a bongo nga ta rapida film boé. Côté ba maltraité bana, côté ba maltraité moto. Ezong sa nga na vie nga. Na lela sur place, dans réfléchir des fois. Très bien. Sur place na banjole na rebo ça n'a même pas qu'ils a filmé donc ba o yanga nyo sezongelinga c'est ça en fait les abato les abato bazaka omoni moto ya za fragile moni la plupart abato bazaka fragile ya robimsama ya misu les abato yo bazana ba passer to nzela moko qui sombre en fait il y avait pas de lumière au bout de la lumière tu vois les a y a un bato balela bongo Vonette azwa aotambola mazali ko ndambu alataka likolo alatela biso voilà alataka protège en tout cas ma sœur courage et là Madame Belleville ben a film à lobby ndenge nzamba yebi yo ndenga yebi fourmi ndenga yebi peke Vonette ali ko ndambu ayebi on comprend donc ayebi mutuna etanaye. Et puis la plupart à bateau bazarana avenir moko les meilleurs bazara toujours comblé na ba combat ba comber zo vanda abimia wa bakoti babimia wa bakoti c'est comme ça mais les autres en Vonette de quoi star il y a culture congolaise en tout cas elle a mais biso bato ba pambola Belleville na degré moko cha idée nzamba ba pambola Belleville na degré moko bon. Voilà, tu consommes Vonette, tu consommes yango. Na bimi na film à Vonette, pardon, écoute ça la tristesse, na bimi na film. Là zora l'émission pardon, na bimi pena na bimi. En tout cas, tout le monde qui anniversaire il y a Belleville Kandi, elle est kana qui très bien, tout le monde qui a bengsa qui y aller à Kanabana. Si, ba benga ibana na nga benga bango sube orphelin na ba orpheline te bana na do alia ki na bana na a bengsa ibana na tout le monde iba cadeau, 10 super ekwei. Ouais. Mais en dehors de tout, les Kelinga, ezaka ke anniversaire à Belleville qui est Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a eu l'éruption en Côte d'Ivoire, il y a eu l'éboulement, s'il faut employer ces termes. Il y a même des audios. Vu que le quoi audio est privé, les propriété. Voilà. Il y a même Monsieur Gou qui a souhaité heureux anniversaire à Madame Belleville. Monsieur Gou, en personne de Monsieur Gou, il a souhaité joyeux anniversaire à Madame Belleville, na audio. Il y a même Madame Delta. Delta, il y a une vidéo. En tout cas, Place Morazo, Loba Arbi. En fait, elle souhaitait joyeux anniversaire à Madame Belleville avec la sincérité. Oui, vraiment. Joyeux anniversaire. Toi-même, tu sais pourquoi je t'ai dit merci. Merci. Pourquoi je t'ai dit merci. Toi-même, tu sais. Je me suis posé la question, en fait, Belleville Sali Nini, Basola Nini, voilà la vidéo, merci la vidéo, parce qu'elle a un numéro à Belleville. Et pourquoi elle vient ici pour parler de ça? Bref, écoute ici, et on a le bâtité.
La première personne, la première actrice congolaise quitter sol congolaise pour aller enterrer une sol ivoirienne et revaloriser la culture congolaise. C'est Belleville, l'histoire ne changera jamais, ça reste comme ça. On ne changera jamais l'histoire. Ouais, ouais. La première congolaise à débarquer dans Nigeria, c'est madame, comment elle s'appelle? Gomez, après on a vu Ixil Pechanga, aujourd'hui on a grâce à Luzolo là-bas, mais jusqu'à la Côte d'Ivoire avec des estimes, où madame Belleville a en Côte d'Ivoire, et c'est quand même sous moi temps, parce qu'elle travaille tellement dire. Mais ce qui est bengi na Côte d'Ivoire, et je crois que ça serait quelque chose de bon. Peut-être qu'on avait une chose qu'on appelle le mais vu qu'il y a une moussala trop, mais sinon Côte d'Ivoire il n'y en a qui. Cela prouve que la star était vraiment... Pour joyeux anniversaire, il y a Belleville qui... En tout cas, il y a anniversaire. Hein? Il y a anniversaire. Il y a anniversaire. Anniversaire, il y a fête. Il y a fête, mais anniversaire. Ça dit tout le monde était content, contente, tout le monde anniversaire, était mobilisé. Anniversaire, anniversaire, parce que ils ont fait voilà, il y a certaines personnes qui se disent, oh non, et bon, ce gars, c'est une vidéo. Bon, c'est la vidéo. C'est la vidéo au Sengana, merci. Donc, il y a une vidéo anniversaire. Après, on a commencé à merci. Et on a dit, bon, tout chacun qui a commencé au Sengana. Est-ce que la vidéo, il y a vidéo, oh, c'est la moto, il y a une moto, il y a une si. Si. Et banara. Et banara que oyo mutu moronda e banina Sarah a sengeli vidéo. C'est comme ça. Bon, tout fêtera joyeux anniversaire à Madame Belleville. Au travail de trop m'a aidé. Na payé bisi a paiement. Paiement nan vraiment. Paiement ko maman. Un mois mo boy. OK atambandaka, OK le ba mbisa fresh kuna. Elzana ide monanga. Azakina ba ide wana. Na lo ba okindi tete bandaka kaka. Mama kedeka atambandaka. Atambandaka ki opema talubumbashi. Tranquille atambandaka la. Babito yokuna oza tranquille. Otala TV na musika. Otala na opebiso na musika. Otala na musika ta pendant un mois mo boy. Tant ozo mo sentir il y a des problèmes. Il y a zakata bibo na permis mo ra le tournage. Na permis boya to komelo mo boy mais paiement ya solo la conscience dans mon na permis c'est difficile pour elle. En tout cas elle travaille dur but na yeza nini mama Sarah but ya maman na biso Belleville ezali a enchaîné bakou c'est-à-dire anniversaire à quoi au bête anniversaire à quoi il arrive des fois à l'arbitre pour soigner l'adversaire. Mais il y a idée à enchaîner adversaire et la culture congolaise jusqu'à ce qu'adversaire a Koya à Koufa. C'est ça. Parce que avant Nigeria, Hollywood, ça n'existait pas quand on avait Monan Tsutsou. Voilà. Aujourd'hui, Nigeria, ils en ont une industrie. Aujourd'hui, Nigeria, ils en ont biloko nyonso yo ba beta biso donc aller comme retour. Alors madame Belleville, nzamba zuiye loko la valeur ajoutée ces derniers temps, je l'appelle valeur ajoutée na kati ya culture congolaise. Abiyo fo ya wana o libérer culture à Congo. Moko ka ba comédien na ba comédienne maramno so Belleville au sala. Ils en mabi. Mais si c'était Montomosu sur Salango, on est un applaudissement. Par contre, l'applaudissement, on est un flatterie. C'est ça. Belleville a ça est fort. Et là, on a comprendre que dans le question, pourquoi elle tourne chaque jour? Pourquoi elle tourne chaque jour? Bref, elle a besoin d'abord. Il y a Zongisa elengi ya théâtre pas na biso moko na communauté congolaise. Et parce que Bimara Ezaki souté. Vende la film nigérien papa. Ezaki souté. Tika. Lelo est comment mutafandi a théâtre ya Belleville tout à là. Mais avant c'était bien biso sur internet que zala ki muke Tokyo le ba film en Nigeria. Totalement. Toi on a ba CD, ngana on somba ba CD papa na OK Victoire na luka épisode on a raté. Mais aujourd'hui, Belleville d'abord but na ye boulot na eno e bandaki na idée, atana besoin azongi sana nous congolais et congolaises nyonso pour ça ya théâtre. Et là on a les besoins na besoin. Moto nyonso zongi ça pour ça théâtre. Congolais nyonso tala ka théâtre ta comment tala série ya bagay héros il faut na tana théâtre Belleville après na na série. Héros na tel nom après na na série. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Alongo une étape yo. To kende siko une étape ya
comment faire pour revaloriser la culture congolaise au niveau international? Théâtre longo na niveau na biso ba congolais et comme na niveau ya ba chinois batala. Et comme na niveau ba indien batala. Et comme na niveau ya ba pakistanais batala. Na Israël ba yoka lingala te me ba otala. Na Canada ba yoka lingala te ba yebi yango te ba yebi Congo te ba kutani nango ba waouh, c'est beau à voir. C'est qui? C'est quoi comme l'histoire? C'est quoi comme contenu? Bah, Koti Batali. Étape pour toi, Madame Belleville. Ce bazui taba no fingaraye. Bazui taba calomniaraye. Bazui taba commissaire ennemi adversaire na bango. Bah, ça l'erreur parce que bah, ça la congolaise adversaire ya congolais. Si. Par contre, on doit faire de nos mieux pour notre commissaire Hollywood adversaire Nabiso et ça la concurrence loyale. Parce que Madame Belleville, qu'on se le dise. Il y a Dinana, il y a Bobo, il y a Mimi Kabeya, il y a beaucoup d'artistes au coma. D'accord, ça idem. Mais je te dis, sur le plan production, à l'heure actuelle, c'est Madame Belleville. Donc, bako tcheka coup de pouce en tout cas, yon toi na bâton oyo kende nango pour culture ya mboka na biso. Lobi ta biso to kozala te. Bana o ba lobake, maman na biso atire na biso makambo oyo. Aujourd'hui on parle de maman Lipati, on parle de maman Bipendo, on parle de maman maman Chako. Akenda, mais on continue à parler de pourquoi? Parce que batrasa qui ligne mon robot. Belleville il y a une école na yo ebi na okende nango malembe. Maman Sarah makambo na ebisio nzamba batela biso. Mukiliza ebiso teza nzambe. Ton na circonstance teza yi. Na ebisio on va parler de théâtre congolaise na Nigeria. Bakofanda yango bakotala yango. Amen. Bakofanda na TV bakotala théâtre na biso. Théâtre kufaki aujourd'hui ndeto vandi boye na plateau beto sur la théâtre. Et ça même goni. Et c'est le même goni. Nous te vendons un plateau de tout sur la théâtre. Et pas nini. Là on tala. Na otala. Mais les lots comme au talian au quotidien on senti bateau au tala tina degré aux autres comprendre mais les a belle vie à zombie si théâtre. Mais les gens ne veulent pas accepter. C'est ça on a vu sur mon thème mabé congolais et ça vers congolais. Par contre mon thème mabé Afghanistan et ça mingi pour na ya bona mon thème mabé Irak et ça mingi baba ya Iran. Biso mon thème mabé na biso les to ça on va faire ba Nigérien. Tous ces petits ba Nigériens, tous en a bango bien mais mon thème mabé ya congolais vers congolais. C'est ça le problème. Par contre ba Nigérien mon thème mabé na bango zanda vers biso. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Félicitations et coup de chapeau à vous, Madame Belleville. Félicitations à Madame Delta. En tout cas, moi, je souhaiterais mieux, Madame Belleville, à ça, là. Le quoi, ça, n'a idée à Madame Ouébélé à mettre en pratique comment théâtre n'a sur Bima ghetto et Bima au ghetto. Parce que déjà, dans la minute, tout le théâtre, surtout Bandisco, le théâtre sur le plan international, en tout cas. Souka. En tout cas, Nzamba Sourao, Nzamba Chao Maboko. Elle est toujours la première. Nzamba Chao Maboko, vraiment, au Matisapeda, théâtre. Madame Belleville. Et Rosamala Moumingi. Poto Kanga parenthèse anniversaire. Tout le monde qui paie mon corps parmi bateau, balongwa, bakoma, ba anti-Belleville. Ouais. Ndeko Gini, moi, na lemba. Tout le monde a ça qui paie. À présenter qui est à souhaiter qui ba joyeux anniversaire na Madame Belleville, quand on dit la patronne. Et puis. Occupez moi ba excuse les na kati wana na ngambu nanu ya famille bota ba zwa ondeli et puis réaction ya Madame Belleville bon. Madame Belleville dit comme monter à makasi comme qu'elle dirait comme qu'elle dirait. Non mais moi j'encourage au moins il y a un adage français qui dit sinon être trop bon tu risques d'être trop couillon. Ça dit bah comme ça bonté na yo le quoi point faible na yo ba comme jouer na yo ba comme sakana parce que ba yebi ki ata na salier bona ozonga a ondimanga même na bolingo ezalaka et moi ça tika ke mbalo linganga minto mbala tika ke moi so linganga mingi okomo ça ba bêtise ondima teka oboyao mais jour oboya yo moko ondima te. C'est ça ce qui se passe avec Madame Belleville. Donc alinga yi biso tellement trop à comprendre que biso to pas coller ba bêtise ba ndeko leo ba lo ba ke lo ba kelu ba film lelo ba e ba lobi lobi na ba ke ba lobi de c'est que tout ça faisait très mal au cœur vis-à-vis à moi si on a 3 ans d'insultes bando finga et depuis le 23 décembre 2020 si les lots aux assoyés le 17 sur le 18 octobre to kota décembre kalabingi te en zamba batela biso
Bafingi. Jini moi Nalemba faisait partie à Bellard. Jini azamuto so itobito loba d'abord côté négatif naie. So itobito lobango côté négatif naie et ko bimaloko la toi contre et maloko toi jaloux. Et maloko là on dirait non, on va faire juste des analyses. Ouais. Jini c'est un frère pour moi, moi Nalemba, on doit faire juste des analyses. Jini azala na Bellard avant. Jini aza parmi bato yo pitié ba yaki na moi eloko ay en fait to ngandako madame Belva bin ne to ngandako be Jini zola kana mai wana yaka non. C'est-à-dire abimisa ke fort mais mata mai aya nango ko bato ngandako lelo ndako telemi bato mosusu ba ko molela ngo. Or yo moko zalaki orego zala peut-être disponible aux awana ya ko dono na ndako na bino. Pourquoi on lia ngote? Parce que ça peut-être dans langage na koloba de quoi excuser nga le koso. En tout cas terme en tout cas mérité na mon terme au tikinda qu'on a bino pourquoi pour na lokoso to lia pas ba voisin alongwe tango alongwe. Question ngana omituna pourquoi ko kende kaka soko longo il faut kende pa ya madame Sila nani ngana tanga soko mo ndako mo bengi nani komba ngo kimi komba ngo sika komo mo na zo bengi na ina komo mo sika bébé Lili te wala te c'est la komba mo boya te so branchenga tanga bref, si on peut-être pas dit nana, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas Serwana? Si on n'est pas Belleville, est-ce qu'on a son sœur ou qu'il n'y ait pas Serwana? C'est ça. Pourquoi pas au long pour ça makamnao? Pourquoi pas au long dans tranquille sans signaler au qui ça la makamuna yo na ndenge na yo. Batuni yo kombo Belleville en tout cas aza bien ngapi naza très bien. Au seul ta hypocrisie oyo fallait azaki na ngona na Kofi en tout cas vraiment pas au respect. Si lelo fallait reconnaître ka na kata quartier latin. Kofi mutako mo bingana. Ça dit aza reconnaissant moni ya vie oyo toza na bolamu ebele to lekisa au-delà ma be na yo au-delà ma be nanga. Même Kofi aloba yango au-delà ma be ya Kofi ya fali en tout cas za moto na linga mingi. Fallait aussi à l'oba yango. C'est-à-dire que l'état semblant à bon bi respect la Belleville, on garde de bonnes relations. Est-ce qu'il faut l'on pas Belleville pour prouver mon qu'il faut qu'il n'y ait pas ya sœur na bisoana. Ça se rendre compte que la télé on est au beau sanango lelo na ba norme na kalaton to bandi TV en ça biso TV za ka boy, so za boy. So ke boy TV ke boy. Na ko miso chaîne ya Jini mo na lemba awa. Et azan ba vidéo abeta ba 80K. Wow. Tant qu'on s'appelle Madame Belleville. On a vidéo avec 80K. Depuis longtemps pas Madame Belleville, si les lots. Vidéo moko o e beti eza vidéo ya matanga miraisa, ndeza 66K. Donc on se faire vomir et pas ya bateau bana kolinga yo kaka yo moko. Et pour rien gagner. Yo ici c'est on attend benga bango tanga bengi alors pianga kombo ango kombo ngo ekimi c'est on attend benga bango bengi nani ndeko la so pas dit na bosani comme je crois ceux qui me shooté je crois cause à la michou tanga bengi michou akende kuna a benga ka bino akekuna idée na yeza moko azwa bino a utiliser bino parce qu'il y a bien un moment donné bokabwana parce que ndenge bolongwe kuna rien n'empêche que vous ne pas naïe. Donc, à vivre nabino na ba réserve na ba limite. Ah ça la bino kaka bo aider bo accompagner na balance. Voilà, c'est que tant que Jini Tima sananga Jini azui ya bi Jini ya rakoto. En fait, je sais pas sur azoi Jini, mais tant que Jini a longé pas Bella, tout le monde qui est kuna. A Kekuna, tu évites peut-être Zagi Pona. Nini, est-ce que tant que Zagi pas ya Bella, Badeko Pekisayo Kende Kuna, et maintenant on commis indépendant, il faut au Kende Kuna. Est-ce que tu avais trouvé le moment à Kende? Même si je fais beaucoup d'erreurs par manque de connaissance, conseil à bateau. Na comme conseil na moma reta na ça berre mususu na sala on a idée dans yo kana conseil mais on négligé après na yo comprendre que eloko wana na sala erreur ya ko ba les erreurs vaut mieux faire des erreurs avec des conséquences corrige mieux que des conseils. Ouais. À chaque fois on te conseille tu n'attends pas en fait il faut cause à la corriger dans la conséquence. Les lots ta conséquence ande wana biso chez les ya okita
à l'équipe et pas de Konabiso Vincent Alobi hier yaka na Bélard Lokola comédien mais bah comment je simbise micro qui ne sait pas que Jini est comédien bah Tonio souvent ebi Jini na kati ya Bélard bah yeba kaye Lokola comédien à joie à ta tableau moko to mi balé mais le son c'est déjà à joie quand même mais pourquoi ya kolega na TV pour le bakinga na kendara Lokola comédien bah komisa kingai journaliste Jini qui avait accepté d'être journaliste. N'est-ce pas que toi? Est-ce qu'il va imposer qui va imposer que comme journaliste? Il y a Gelo Kimbimbi qui est là, Simba micro. Il pouvait aussi le faire à Simba micro. Na Simba micro na Jina Zangé mutakabela $200 na kanda Simba micro te. Na Simba micro Jina Zangé possibilité rozana na kisasa sana. Yo lo bako Simba micro et ana batu bakanga ka basinga na podium. Mais bah gagner un salaire rebelle. Non, moi je parle pas des salaires d'abord parce qu'il y a Gina Lobagi une émission Lobi qui est Madame Belleville a été. Ok. C'est ça en tout cas. Gini c'est mon ami. Je veux pas étaler ça certains propos parce qu'il y a Benganga to soula naï. A Benganga na vandi na parlé à Benga na 23h après au salaire émission mon atelier na tadi. A Benga na ibisi to soula hier oui to solo li après to soli. A maki ko expliquer nga makamusuke je peux pas dire ça à la télé. Oyo et ça qui d'une manière de se défendre. Pour bar ngana bisa ki kaka. Abenga pesu tadi na misunanga. Asilika makasi na misunanga. Alors bah n'importe quoi sur Belleville. Devant moi. Voilà. Tadi olobaté parce que tadi aramto olobaté. Na kuna batadi pesa ngana gangela ya liboma ko loba bongonde ni tadi habité tika loba 6 sentiment na ya. Abenga nga ya lobi na ngana ibiseka na tengeleka elo mongo. Na ibisi no bi omoni na politique. Et là, ceux comme politiciens, vous comprenez. Il y a beaucoup de politiciens qui font tout le monde. Qui font tout le monde. Politiciens, oui. Politiciens, qui font tout le monde. Qui font tout le monde. Ils ont caca pour l'ingratitude. Ingratitude, c'est bon. Naïbisé ka bongo. Ozoa sans fin belle vite ozoa te. Ozoa. Soko ozoa. Afinga. Aloba. Belle vie traité na ndenge nyonso. Tais-toi, retire-toi, calmement, calmement, silence, fais ta vie. En soi, tu te dis que ah, na keiwe mais moi na moi na asunenga na momo na zalai na ye. Na mito yo na tracé finanga. Na na tante na ndozo ma be na yo na bimisa yango. Parce que 100 francs na yo na lia e ko kanga manga. Na na tawana te. Gina Loba qui est Belleville foutara été, Gina Loba qui est place à foutaranda vous a reçu $200. Ça a une possibilité à foutre en haut machin. Mais moi je me pose des questions. Quand Belleville, Gina et pas Belleville, à son voiture, moi je crois pas, son en autre en et puis ça qui est Sika. En autre publicité wapi. En autre publicité wapi, il y a Western Nagata chaîne Tony. C'est les cas comme il y a Belleville. Ambiance à tournage, Azu ya bois qui peut na chaîne naïe, boye, Azu ya bois qui peut na chaîne naïe. C'était une manière ya bon, bino bolé na bino. Ngana wazala ngana posa na lela na tablette. Mais ata moi miku wana botika bobo ke la ngai po na nzala ego sunga ngai so na maye na miku wana kolia na tondi. C'est-à-dire vous gagnez des millions mais moi même avec $300 on a gagné na combo ya belle vie. Ça me permet d'avancer avec ma vie. C'est ça l'essentiel maman. C'est ça l'essentiel. Jini n'avait pas compris cela. Jini a joué qui a fait ça qui n'a pas mal été. Bah tu vas voir c'est Babi yaka koto to foot on a évité sur ça qui est bon. Yaka koto to foot ao. Koto makambweza. Koto makambwezali. Soit longwa na okaka. O longwa po kende wapi et puis o longwa po na nini. Po basali o nini. Après ce qui est tu passes à la télé. C'est ça. Na eloko na lobaki on émission t'a dit. Eloko chokanga na makambo nyon soeza koleka na TV par Vincent. Koleka na TV pas Vincent. Si vous vidéo au salaire on a yo mon côté, ça le rappelle émission. Et problème les alliés Jini a na posa zonga sur pas belle vite. Jini a na posa à se racheter par belle vie. OK. Ah Jini a comprendre que ça la belle vie ma bé. À comprendre. Ce que moni maman na biso le mo secret à vie. Maman na ngai. Je monte dans un restaurant au lieu. Je reconnais que ngana tcheka 10 000. Il y a mai mona melaki biloko nyonso na liaki yo muto futaki openga sunzala na kanisi obo biloko tout olia wana eyenga sikomba mona cerveau na kanisi soso na kanisi pondu na kanisi makaya na kanisi nyonso na kanisi na bisi yo place mona ofanda na bi ah jour wana zena nzala na lié
na okibia na zoni pa na kiola nanga sko to beba na Sarah aina ko moloba usailanga nini même nzambe mamoko loba ata jo yo même ngaso na pesi nzambe sala nga peka boy nzambe muto oloba siko jo so na pesi azabenga dano muta mokili zano boy. C'est ça le problème. La reconnaissance oblige. L'ingratitude est condamnable. Biblique. Biblique. Tatine di camarade na mon lelo mbongo. Camarade na sunganga kabela nga ba $50. Wow. Tatine lelo $10. Ebisanga alamungi na ton camarade na ndeni. Na mpia ka kabela nga mbongo. Nese na bizana bimananda. Na bimi na ye na sel ba course na remplacement boye na bosani na chelie $10. Alors bien nga langa jumo isani nga passe ya nga merci beaucoup. Nzamba zongo sebe na sosa provenance na bisi na bi alungwa kuna amen abitika oyebi ndenge sungi ngati. Ka 10 wana oyebi ndenge sungi ngati. Na bisi bon. Na bisi na bon c'est réciproque yo kabila nga pour na soulager kaka. Ça dit c'est comme ça. Muto reconnaître bi monita yo na 1000. Ngana olugata $1 wana. $1 wana oyebi rôle ye jouer ti. Siko na minute oyo. Mais comment vous voulez que vous mon cher, ma sœur, au lieu combien na sima kombo mutuana, quand na sima kombo na ye, il y a boya après sur relation. Même atanenga uzako lobela e, batu ba otala yo. Mbongo ezo ko kaka. Biso to lobela ka belle vie, ça nous arrive de fomo na mutuana benga papa en tout cas nengo za wana na sepela ki na nengo lobaki. Netinga migolo na Président Eric Dianzenza, motema ya Mama Laetitia. Babina Yuta. Yuta Nazoya. Papa Jacques aux États-Unis. Papa Jacques aux États-Unis. Nicolo, merci beaucoup. Tokoti kara mabanga. Ngai pe mikolo na Aurélie Mafuka bola mosi la kati en tout cas merci beaucoup. Aurélie Mafuka boxing okomi na bagarso. Yo komi na baga. Na ebite eponga na moi si na libandité Aurélie nazana na mabandi yango. On dit yo ba tendance no ya bata ba mabandi. Na remarqué. Na remarqué. Ngape ya ndeko na moi si Aurélie Mafuka na ndeko tala mabandi yango ya. Na sa ndeko na yo. Aurélie bola meleke. Solo la ko Aurélie bola muno ezaka mingi eganga kame ba moko ka bango je egange bele. Tika bango no gangi selanga. Donc président Eric Dianzenza motema ya Mama Laetitia na Utah en tout cas nazoya. Nazoya. Na bombi secret. Si ote je sois ba no senga senga no na zuna elorote. Comme au maire na yokaki. Pardon. Josué kotisa na bande passante. Papa, wana président. Kotiselanga président Eric Dianzenza motema ya Mama Laetitia. Kotisa. Il est na bande passante. Il est kaka. Au joie. Tu travailles na yuta kuna makambu yaya. Loba na oya no kwa bana. Donc c'est ça maman. Juste aux alaka reconnaissez pas mutu. Juste que aux reconnaissant et fungola et on a comprendre pas dîner à comprendre que il faut à se sauver en fait parce que Belleville a tellement Nzambe parce que Belleville a prié au moins du jour à loin pas pasteur de la foi tant à loin na mbamwa kinda retraite azonga ndakumidi kolela lela pas pasteur de la foi akenda olela ngo tine église tine arrêté à 3 jours à salaire wana bato ba blessé ngayo s'en charger na bango bato ba ozana ingratitude avec nga moto na pesa ki les bons samaritains na sungi azaya ko na baba bato nzo ki pete nga na ye na télémisi na fandisi na pesa moi maya mela po na leki mais a commis en forme abanjo finga nga nzambe nga na beloti yo moko s'en charger na ye to lo balelo Belleville commis na cœur dire si nga na encourageant ngo. Et c'est pas son assiette, mais elle doit quand même s'adapter à la situation. Bola muna ezo sa ma. Bola muna ezo finga sa famille, maman na papa na ba kufa kala. Bola muna ye moko kaka. Comment on somba ba relation? Comment on fout ba relation na ye. Par contre, batoni nde ba oya pembeni na ye des fois pour na koluka ko lia ta mielo ezepa na ye. On a bengaye TVA culture congolaise, une valeur ajoutée. TVA. Tout boya kaza TVA. Tant que le babongo lingo la tsete ke bandu batumsu ba osama na. Te ba osala. Ba osala bazali. Mais na minute oyo particularité za la kaka. Oyo ba osala ba comprendre que mutana bâton de commandement na minute c'est belle vie. Ba osala contre yeti. Ouais. Bato ba osala contre yeza bato ba mite ba mabe.
bato aketo bato motema na bango etona muindo luko elambo na lati pantalon ça dit motema moto mena kati koma mundo ko azana cancer ana cancer de motema na kolinde bongo les bato ba kochela jalousie et puis so otali na fait ça décor ya on a ina ya wana ah ya kaka wana libala de ko na episode décor en tout cas félicitations hein décor na kanda na yo asaini après invitation te c'est ka bossali te décor fona sele pe émission yoka décor fona sele émission mobimba ye moko ka ndenga la tena mariage na kati ngoni mwasi na ye OK ka ye moko na Chelsea ko na miniature OK titre décor zwa kiti titre décor zwa parce que programme wana ngana sala programme wana tozalaka na ye oyeba so ngana kanga mana kuena décor ba idée zo bima décor na suka décor abetinga 24 décor te 12 te ya salinga fois d 24 et 24 64 te abetinga 24 abetinga coutumier abetinga civil abetinga religieux OK donc 24 plus 4 12 combien 36 hein abetinga 36 et 36 on a pona zong ça on a zong c'est on connaît l'émission mona libala décor et qui très bien en tout cas et mariage nabino to moni ba comédien nyos to moni groupe Simba mobimba na moni poésie lomba zo bina bazane sengo mais to moni présence ya Sisité bon quelqu'un qui Sisité na moni été na moni pe ya na mususu wana te wa loba mingi bo abela ba attention te yalinga yati ya Teresia te ye mena mususu wana bela ba attention mais alinga koloba mingi ya kabiki waka kiwaka ya yati ya kabiki waka yati oyebi po nini coupe Simba en fait na tant on a koti na moni table moko koto na moni président Lombe papa Alain papa Serge maman Ani Biasi na moni maman Aziza na moni madame Belvi Nathalie Koto na moni Ronel na moni Grâce na moni avec groupe Simba na moni Bongos na moni Yaloulé donc groupe Simba était au grand complet moto a bloqué président bango moto ya bloqué acteur nyon actrice nyon so o bazana groupe Simba anga yosani c'est ça pauvre nanani o mona siko makamnenge ekenda donc Belvia y place mon boye bato tout ba osepela et puis bato ba osepela za bato baza profession moko na ye bato a milliers à théâtre na mona pepe changa na moni pepe changa la mobutu en tout cas azaki wana bato belé bazaki mais pour nini bango nyonso bayaki ba oseka et comme groupe Simba ba yotika cadeau na bango $3500 ba telemi bazo kendi bango nyonso ba belle vie ba pechanga bango nyonso ba ya lule na kati moto a bloqué ka bato ya kite poani parce que a bloqué président Lombe parce que si c'est hasard aya kala ba evita ya na kala sans impact sans influence, sans bref, sans impact. Donc, sans les locaux. On comprend. Donc, tu es mais ma camboueza, na yo qui peut babeba nina bata poto. Babeba nina bata poto suni. Et il est long là. Et vous bakutanité? Ah ouais. Ah, ayo ka ipa mama ya ute ya umena mboka na bango kunati ndeni ba mona na ta kumona na mama mo ka benga ngai bisinga pe wana moi sina ya kanye na ndaku ka ntsa ko mona na akomona na te na mama ki ba ka babuzi bisaka ngana sa ataki na kombo na boy na ko taka kombo aza awa ye voyage la yende ko kane mobala batu ngabi oh mama ngai ko ya Sisité nga ko liga ya Sisité ozo ebisaka pour ça la mo nini bakutanité moi c'est ya kangiena ndaku ti ne balongwe balingi ata na contact na mutite itie
Gaï. La matière, mais c'est pas important. Et assiette n'a bisoté. Si vous n'avez pas battu moussou, c'est pas un sola. Oh, on dit balobi, battu moussou, bagati, bagati, TV, boire, on le blâme pas battu. Boyo, on va pas battu. Et assiette n'a bisoté. Bagati, 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 marambo, héros, matière, héros. Tika. Ebikate. 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 Ya si ça ya kala. Ayaki me fait un décor Ayaki parce que non pas seulement Zaki invité, c'est parce que décor Ayaki pété qui a Zanaki. Position est banalité. Et puis décor Ayaki qui sera PC invitation à Koyate. Des pères qui ont un souci. À Koyate pourquoi? Parce que Azana moto au thé à sollicitation à communion. Ok. Donc Aokinga a créé kit na yena mesa na ye moko. C'est ça le problème. Azana coin. Or, il fallait qu'il azala na concurrence, toi na vie ya azala na adversaire na eka le roi Belvini nga cha Belvi. Mais à garder bonne relation avec le président Elombe, avec papa Alain parce que baza ba outi groupe moko groupe Simba. Mais elle a préféré ya ko bebisa ya ko abuser relation na bato nyonso. Pour na bateau yo éviter ba ye lelo ba pena ba matière na ba ozoka bo beba na 10h. 10h 1 minute. Motepeli. Mon ennemi d'au sambu sabato. Moto kopela. Mais na matanga pe apparemment na moni présence na été mais Kirin de kapé abaki batu na ye na moni pe Belvité, na moni pe Non, place où on a déjà madame Belville nga yati. OK. Il y a pas une place là-bas pour madame Belville. Elle pouvait pas soka kendagi même bisoto ngato silika parce que nous sommes la communication parallèle de madame Belville. Accompagné avec l'attaché de presse d'Emer Niangi. Mais tout ça quand même communication parallèle na. Ça dit biso ba communicateur tout le monde a makamususu oyo, il y a plus focus na film na scénario. Biso sera plus focus na communication. Tout le monde a et logo soit salango et peut ça vanini. Et logo soit salango et peut ça vanini. En tout cas, tu sais qui est moko peut d'abord aller dans décision yati. Azana décision yati. Avec à comment on va décision na yé moko na yé moko. Et on a tout na tant biso to vendre ka tout le ba Jini boy. Parce que ça nous arrive, dans côté émission, il y a talité. C'est tala boy, il y a ça bon ça titre. Acha soko moya c'est cité pour to ba problème. Une famille libota batindi. Em soupe tala boy. Au mona ya benginga. Yam c'est sala boy. Yo ga ntisi bazangi possibilité ko zo vidéo batindi la maman. Batindi la ki. Atali ngope. Mais à la minute abina appuyer bouton té na fandeli de bouton. Appuyer té azu ma bouton a fandeli yango. Mais et nani so koufi dans l'épisode de Tali Baba. Non, silence. Muta lo bate. Na minute fandeli on abidon bon mata bokita. Non ka lo bate. C'est moi qui dirige. Abi Mikolo Tayango. Bola pomino betate. Afandina. Mais si qu'on poni ici se présenter. Non, mais alinga yate parce que défi zakini. Ndeko yo aleki akeya poto yo banjolo ba makambo abi na obeta bandika na obeta ba plan na osabe na osabo. Ndeko na tango akomi kuna banjolo ba makambo. Aolo bango pour avantage ici. Pour la qui na minito yo ngai naza babylonien nazo takesko famille libota. Or babylonien na famille libota bazaka ba fanatique. Ouais. Basta bazami balé ou baza ba sœur. Tango yo zo attaquer l'autre pour na avantage ya l'autre, ça dit l'autre mutatindi yo. Ouais. Yo sko lobi yo mutotindi ete yo ko to yebi atama kambu na bangote. To ji photo to bimiselo to bi oh yo na bangote. Yo na bangote jo mona bengisa bango pona pekisa bango. OK. Problème est atis quoi comme il ça nini assez racheté asa le roi yeba bango ba sala kati au monde même so après matanga oyo akobenga bango ba fani place moko na bango na coulisse à cause a pas pesa epé cotisation mais bolo bati as comme na posa bato ba lobela su comme parce que asati mama to internet to kundi makambo wana nyonso on ba essence wana bazali susu to kunda rapenza to kundi bango nyonso ba li sute muta o legali suta loba donc d'habitude kimia ekoti na mboka. So yemo va comprendre que ngamande na mabina makamboyo par conséquent bobenda koni. Merci beaucoup Noko Yams to continue na déroulement ya matanga bakundi Flore Lelo
ape bana kimia et tout cas na matanga moko ya ndeko na biso chinois mais déroulement ya matanga ya ndeko Flore au monde yango ndenge nini parce que il y a eu des audios et bimaki il paraît cotisation ba salimbongo a Flore et bimi mo ebele baba ki lokwa ya za mutasima ayebani ta za pena ba relation te bazwa ta mbongo ndambo wa compléter pona aider obsèque pe à moninga et créer ba trouble en fait ba audio mo rebima ki awa ya ale BCBG na sokitanya ba insulte et tout bon na yo audio wana chinois za d'abord na tanya za d'abord na nyongwa ya chinois ah tanya za nyongwa chinois a travaillé na chaîne on a foutu combien de fois comment on cause la montée à mabe pas moto akufi Kofi ayemba lobi moto akufaka na mabete ata tozaki na ranking yeba ke ranking ekati ponga akei déjà na akei déjà mais comment tu te permets à roloba ke au bois que photo chinois à poani Flore azaki presse chinois asa presse ba na ba elo mo mais comment yo koboya matanga chinois au son négligent au contribuer combien Combien? Au contribuer combien, c'est ça le problème. Parce qu'on t'a tapoté qu'on a collé on sur la grâce de mon t'as $500. Ah? $500. Et bien filé il y a payé $6,000 ou samboussi famille. Bien qu'il t'en a payé son bien qu'il t'en a payé ça le hôtel na bien qu'il t'en a payé ça le hôtel. Na soule ka uka tinda imbongo. Na soule tindi non seulement mbongo ba ya kipe. Na moni bango. Donc, enveloppe à musicien et Kotiko. Pour les musiciens, il n'y a pas Flore pour aller comme on a Flore na TV. Azaki na moto na simane le caméraman. Caméraman, c'est ça. C'est ça bateau ba. So i caméraman na zalagité. Musicien on a ngazwa azwa valeur pe c'est pas un journaliste. C'est ça. Mais comment pour le bac chinois aza technicien, aza presse. Ah presse. Bangonde basala la image. Bosangisi mbongo comme son de ya bino parce que na lika yiwana na lika yiwana le na moni bon balati ba pembe ba musu ba vanna salle musu ba vanna espace muza na ngambu kuna ba omena ba masanga juste ka place ba chess ebembe zali boy na ngambu kuna immeuble mo eza na mo western mo wana ba che ba parasol wana ba vanna ba omena masanga bango tranquille na lika yiwana Nalike wana utaki côté ya Kipwanza nakina olia likaya bungu na koliba madame Belleville na restaurant nalia ngo vite fait kozonga nanga na moni bongo wana bon naleki nanga vite fait mais pourquoi mbongo soyi to kundi ndeko na siko batu msunde ba yoka biso to loba to kende rolia ba kanisa to kende olio fere kuna blogue la cher hein kuna blogue la cher biso kende na biso ko somba to somba ka to kende ko tere mbongo to somba ka donc il faut vraiment to koti saka mbongo to koti saka penza to lia table pena to sangisi ba table boy ba fufu au moins ba fufu nyasu to kolia to lia kabla te et puis kuna blogue za cher ça donne tika ba malewa nyonso ba 2000 3000 na koma ka kuna mbamo spona lia bien fona za na 18000 au kanga déjà donc na koma na mo 20000 nanga oui puis que makayabu légumes donc déjà ça na 17000 18000 cela exagéré foufou 18000 mais on a t'a dit bois sérieux t'es t'as $10 tata mwasi abana nzala na lukata mwa restaurant moko nzinga so bengi appel vidéo ya o papa soko bengi appel vidéo azana bela vie ko azolia akela wele olia kuna akela ne olia kuna même jour il y a fait des décors bengi ngato ko olia kuna to ko kuna boye non en fait la famille Koli ezaka tepo to zarana belle vie eza parce que balamba biloko bien très bien eza très propre sur makaya bwana so wana mona meka kolamba ona kokate na meka makaya bwana pe na kokate do na kenda ka kuna makaya bwana ndilo loko ngana ko kufa ne makaya bwana na kenda ka kuna makaya buna fufu na dongo mo ezaka wana ba papa je vous invite boya ka wana le 12h bozu pause boye wana to liaka na mais bana batu bana sima caméra ebi ke ero ba ko yo kanzala ba plan zo beta c'est pas bon ya bon te bo pesa position après ka awa to ke kuna
obeti bwa makasi oleka wana matanga na leki wana na moni bango mais na leki na mais ce qui m'a fait mal ezaki ebimba moningi eza nanu ebimba na si ne tombera jamais ebimba na si boyine ebimba bout na 51 boche ebimba na si nanu mais bino boki bufandi bwanjo mela masanga c'est ça ce qui m'a fait mal. Est-ce que faki to melaka masanga tout tchaka moi sans humanisme té exacté tout tchaka moi sans humanisme moto akufi lelo azaki la bomo le roi biso to solo laki lelo ya azati mais nazana attitude ya matanga est-ce que fona melaka ka masanga est-ce que liwa ya camarade na bango eko tirer bango leçon eko tirer bientôt c'est la basi sokunda lobby de ato banozo ba bon ce ba kundi de lelo de ba kundi bango ba bon retour au travail. Bon, va récupérer. Va récupérer, ça m'a insulté, ça m'a finga. Ok. Nande sous maman belvé a sous bon ote boy. Ou a ko meka ko finga kaka. Azana ngai. Ou ba ko finga. Eh, taliba bon en obligatoire. Eh, le quoi a bon ote comme problème. Na éviter belvé comme un journaliste beaucoup nini, a comme un cameraman mukolo nini pour a bon na obligation. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dans le quoi ne va venir plutôt, c'est la suite à matanga na ba kundi lelo, lobby après o ka ndeba ko banda ba émission. Ezo banda déjà. Mais bango moko ba longo le bon na ba groupe hein. Les ketu ba longo la ki na groupe a tchai mbongo te, ba retirer ki ende ba retirer nga. Achete. Ache cotisation te. Donc il vient au défi zoko bakaka. Ache cotisation te. Beti sembo. Po wana mswa matama wana nde batindeli $100. Barezi. Batindeli $100 pour t'es total liste à cotisation photo ta ngolo lo balalo. Ah. Batindeli $100 fibo ka la pota za pe journaliste. Atindeli $100 biyo cha $50, chela ngape $50. Pour yemo ka chakiti, ba ngaba retirer na groupe. Des moutons habités, non, tu le $100, tu as $50, puis $50. Maman Sarah, a $50, tu as $20. Il y a yé mon kaka. Mouton a tinda yimbong. La vie $100 kaka. Non, c'est pas possible. $100. C'est pas possible. As-tu aidé? Les que tu as acheté. Bah l'ongolais va retirer dans le groupe. Bah tout le monde va retirer dans le groupe. Pas retirer bon. So au tché bazong ici. Parce qu'elle est posée c'était mais bango baza ba fille ma kolo pepele bazwaka. Mais grâce te mon ça va. Te on est 5 makolo benda kitoko. On kuna pesa ki be concurrence pe. Ezaki kano makamba. Te ezaki pe concurrence ya rocha. Donc tu moni bana mai ba tché ba 20 na ba 30 wana bozwi na bango mobimba yango wana. Po ba ebe ki to lobelango. Parce que mais tu ba yeba ki eza matanga ya presse na minute de presse ekendi le so sali gaffe ba ko lobela parce que yo kata sonité soko matina stati ba rêve na ngai nga rêve ba kela ba $20 te ba tshaka cotisation na matanga na mutabonga ko za rêve na nga ko rêver été wona rêve nini wana na cotisation faut na rêver na ga grâce te mon pour acheter 500 dans tout cas grâce te mon rêve na ah obi grâce te mon rêve na nga Badonio so bayaka o ba misala nga ba rêve na nga. Bango ba bi ba cheko lela. Moni ba bi matanga te. Ba cheko lela la. Ba bi matanga te ba ki soni. $20. Mama. Soit na chana nga dina fana nga kandi. Ngapi lo kwa na nga solo kilo na chena nga peti. Ngai pe na chaki na nga te pour ba longole nga na groupe. So na zaki na nga na chana nga ta $100 na ngi programme nga na chata $100 na nga. Ba retirer nga bon. C'est voilà. Parce que ba retirer yosko chamo Holanda de matanga ndeni. Mais bato bazalaki bato ba bimisi ba désordre na groupe. Ba kota ki kapa bimisa kaka ba désordre. Eh comme era mbongo bakimi. $100 kaka. $20 ata uchata $20 na okili mwana gazo na matama na mawana bima we. Abundani po achata $20. Bako pesa osala o bango bazuaka bakasi. Bango baba zozote. Camarade ne wana msusu wana pede na mona ki asele biso so émission. Ah mama. Abi so pede ya solo za yo za mobile za place bana basi baza siko na mituni. Yes, quoi ça na nature nini? La boule qui est la matanga chinois. En fait, nakendaki parce que chinois c'est un jeune frère pour moi. Dans ça là qui naie pas 2-3 semaines avant kufa. Na soli naie tu zene na programme ya
y a tournage samedi, il raté lundi, mardi, il y a Koufi. Na ye wana na komi na kutani na botalatala na kutani na Junior Moyowabo na kutani na Jérémy Luemba tuteli mi apena moni garçon na bi na moni kana ki kande matimba mo na isi wana bi na obeta mutu en tout cas bo pexangate OTR ou ça bon na matanga na isi wana bi na obeta mutu na jena machine na ordinateur na saki na na zio ngona bi petit na mona gena bi alinga kenesi na bi ko kendete po yo mutu osimbela nga biloko ane pexanga TV tika kaka ye era moninga azaki ye moko era moninga kaka abandi oki osangana akomotambo akana ekiri akomotambo na ekiri da tika la tika espace te bazo lelaka batine ba message pa mamunguluba yebisa ya mswaniza TV kenda ka bo te bongo te batini ba mamu na matama wana ba réputation na ba résipe batini ba message pa mamunguluba ba bondela nazanango mamu tindela nga déjà nandinga benge mamazo bisa ya msumamane kenda bongo tawo kena bongo ndeni na o wana msu wana munene nozulu bana ye kutunda sele ma voice et internet machin ngana na tana bino tina minute bo calculer na beta bino pour na beti bino e koma o tala ba communicateur à Belleville bazaka pour ba désordre pour ceux na kutana na bino ngeza mabe et puis yo sepela po il y avait Gilet Botalatala il y avait Alain Dele bango ba pekisa ba to bazai wana ba tikotin en tout cas ba ngaba tika ngati ta Alain Dele fiti honorable biso nga mon cher ko c'est le wana to camarade nanga donc j'étais obligé yo ka mista nanga et puis na tika makambo wana. En tout cas, on a plus de temps pour la Marabouana en tout cas. Merci beaucoup Nora Bana. On a peine à parmi les benga qui lelo na ese ko ke no matanga te. Ça sert à rien. Pour ceux na kenda qui ngeza mabe en tout cas. Noko to comme na suka émission mais eza question ka ya suka auto aussi salango na yebi ke yo lobamba moko. Ndeko na biso Barcelone akenda ipoto. OK. Après 6 mois, à une nationalité, à Zongeli en Afrique, kita na basi a poto, kita na ba journaliste, tia la kisi passeport nae. Lelo oyo, bandeko, bake koluka ti place Barcelone a tiki mwana nae, babengana mwana wana soit famille wana kokota miniature. Parce que Barcelone a beti gazona basi a poto, alakisi bango ke yazu mukanda na poto et akomi ko sala bras de fer na bango barolanda ti barobebisela mukanda wana na ebite réaction na eza nini puis so za na concert au pesa Barcelone ou lo bana Barcelone nini puis réaction na opona réaction ya ba congolais bandeko na biso ba congolais ndenge bazo réagir. Tout à l'heure on a lobby l'Omora na lobby ennemi à congolais à congolais. Ouais. Par contre au lieu tout ça la ennemi à congolais à la ivoirien les alata burkinabé bisokara bisomo surtout kutana na burkinabé to sali semblant to seki to monde que to sepeli na mais surtout kutana na congolais pas de semblant pas de relax que to sepeli N sur N le babo que tu vois. Ouais. Barcelone c'est une dame très intelligente. J'ai pas compris comment accéder na ba pression oyo. Au-delà de la vie publique, tout ça na ba vie où il faut regarder. Ce qui vit à regarder les athées, c'est que tout se permettre comme autant bolaka nu tout le monde na nu mais tant que to bomba banidité na biso cela veut dire ndeto bomba banidité ndeto bomba kapé ba vie na biso mususu. La discrétion c'est quelque chose de très important dans la vie à Montou Barcelone. Ma maman a poto. J'ai eu tellement des appels à ma maman à poto, il y a ma soeur Nabiso, Balé qui bande konanga ya Bazana ba poto, Belgique, France, Londres. Ma benga nga poe sanga makamwana. Ngana rolo ba maman. Barcelone za mwana bino. Ya na bino leki na bino. Boyebi bino moko boyebi très bien. Barcelone aza ko traiter makambo na banani. Boyebi peut très bien que Barcelone aussi olo ba makambo yo. Et ça parce qu'ils ont s'adressé na batomi baleto misato. Mais loko là alobaki kaka ke basi ya poto. Ya mwana nde et généralisé ba mama nyonso. Mais boyeba que Barcelone dans cette affaire azana affaire na mida na ECD Panama.
Pourquoi mes sœurs et c'est des pas na manamida bozo linga ozwa vie na bino sérieux. Quand Mida appelle la famille pour nous yebisa biso place moi na Barcelone aza soko bengi biso yebisi biso te to kozwa vie na yo ya bana na yo to tchamno na miniature. Une famille ici à Kinshasa. O ezali adresse ya reconnue. Et c'est dépend na ma wana ba print na ba repère na yo awa na Kinshasa. C'est ridicule pour la communauté congolaise. Ayebi kombo ya la biso Sony. Bozo sa biso Sony. Comment beaucoup sont makamba ya ezangati na boy. C'est sa vie. Akende poto, azonga, akosa, aloba vérité. Ça vous regarde en quoi? Vous gagnez quoi à la fin? Si vous avez mukanda, bino bozui nini. Si vous avez mukanda, bino bozui nini. C'est pas Barcelone qui a dit à Mida Fanara Nanda Kuposa Rabemiso Finga Raba comédien. Et ça Barcelone tenda yebisi et c'est de Panama. Fandara wana soto ça direct moi na l'équipe boyabi mama et obina mona ah non moi non ça direct. Et ça Barcelone datinda yote. Ata bino mo ba zora vie ya bato boyete, boutika pe bato ba pe mananu. Boutika beaucoup tatala bozan poto boyebi français te. Kuna bwani na mboka ya français. Bota pe no marambele na Côte d'Ivoire, bo bana pe no ko bata maramba Côte d'Ivoire. Bota marambele ka pe na Cameroun, bo comment dire ba camerounaise, bo le pe no maramba camerounaise. C'est fini. Ndenge bo s'investiga na maramba théâtre à Congo, bo okipe au sala idem na bato baza na Côte d'Ivoire, na ba camerounais, bo le bino makamuna bango bo pe misipe ba congolais ba ndeko na bino. Bo ça qui to côté mes sœurs. Vous avez ridiculisé mon tournion sur la télévision. Mais toi, tu ne te rends pas compte d'abord que aux gens, nous personnes vivant avec handicap. Ah. Barcelone. Essayez d'être juste sage. Ngapo nanga na koloba. Ba maman poto ba yebi ko généraliser ki bango. Mais moi, pour s'excuser, pour na bateau yo, bakanisi yango eza pour na bango. Eza pour na bango. Nazo loba na ba simi ba. Otangi bateau oza ko s'adresser na bango. Moi, elo moko noko pardon, elo moko na ina loba. Pourquoi faire l'hypocrisie? Oloba na X, tu veux généraliser tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. So ça problème na ABCD, régler bango directement. Tant généraliser basi a poto. Ya on sala. Moi tant na lotanga ba makuda le beli ba silika. Oh baza musuto solo apena bango. Voilà. Mais le kwa na ndeko loba mingi na lekechuna baresina décarré. Na loba na tanga ba komona. Faut la précision parce que on les batu ponga pe na batu musupe ba makuda la na sola na bango. Voilà, to sola. On les bango à bon terme. Oh. Mais ba oya ko loba ngana ba biso to ba ko baza ba rêve na biso ba ko pesa ba $20 te. Voilà ndé eska batonga na ka kada ba retiko na ko pesa $20. Première émission c'est ba ça la bande ba banana ngana yo. Probité. Na conseil pour émission moto sala awa ngana. Te biso peto après. Oh, ngari bonga na banga. Biso peto. Na vie ya ko cacher te nga. Biso peto après. Mutu moko ta ko loba ke o yamswana na za boyina azate. Na banga elo wote. Biso peto après papa. Ngala banga elo wote. Saka ka soye na leki boye mona tadi na mundi bani babangela nga motro. Ba bi ngana mto ba bordier. Yams bigolo pe. Na bi yams nini petite sœur Amoura. Na kendaki kuna Kale on peut ça sous suite té on est à Amoura limusa na circulation okosi na mona resute mu on dira sola na accompagner pour père na mona mena ba auto zongana bazongani na sali procédure mais bon mais ça comme na TV mtu mu ka bengi père habitala kaka makamoni zo kende mais soka da yemoko mabe zongela plus vite que possible. Mourada. Tika mwe bazongani. Akene mati da fief na kutani na Mr. Moura ebisinga bazongani mais na tuni benini lekine na mona suite habité lekine mikolope en mona. Ndé ba longolé lemba. Le ba longolé na wanga bon. Mais akola quand même. Akola a déjà une grande fille et Marambosa. Non, bon, tu peux pas diriger ta vie, c'est là, la loi est confront, il y a grande sœur dans le mur.
Regarde en face de toi, tu as un bel homme en face de toi. Regarde en face de toi. Il y a autant l'intérêt pour Yaya en Belgique au Bengsaï. Mais il n'y a pas de Bengsaï. Alors, on a l'emba ma tête, tout les mettre. Vous avez taxi business. Tu as Mayango. Yango ezala spécialité. So vous avez spécial na malini na ba climatiseur na kati il faut zora Majabukab. Majabukab. Très bien. Zweli yango penda yi. Majabukab ouais na mataki yango déjà une fois. Na mataki yango très classe. Na mataki yango na sujouti mo boywana. Musu musu na sali commande nango on dirait na mataki yango na Noah. Mutuka munene na kati ngambo na kati ye wana Majabukab Majabukab na je l'allais comme moi Majabukab ezui après ezui nga eta musu ka na Kinshasa ma olela nanu ye pa bia ozonga kalate ozongela biso be mission te ane lo sati pona ba audio asisa te monde eziki te ezozika ezika te mama ane lo sati yo zela ka nini esila kaka mama azatane lo sati afingi bobo makudala bobo omela neji na Paris na Belgique afingi bakutani te bobo ndenge okanele kaiba kubanga na Belgique te bobo ndenge bobo ya komi na Belgique te bien na Belgique te na sur Belgique on a soki ba monier scandale non quoi émission ici scandale ya komi poto te azana na Turquie on dirait Katsari on dirait Katsina tazaka na Turquie azana au Canada Turquie te mais tout ça me la pona ya Katsa bien ande on a biso au-delà Maramutu c'est un Congolais on ne peut pas dire à Katsa te asuka na Mali Zamba sungai moi ba vidéo na ela biso la pe to se karati et ça la total qui fait to se kala biso donc moi nzamba ba te lo Katsa Grèce Turquie Grèce bien ngalo akoma pe poto bien poso akoma na antenne antenne de na Grèce à partir antenne à Luki soit au bord en Rwanda soit dans le ressemblance à la côte après côte parce que place à côté la loi déjà na Belgique déjà ba comédie belé à Fingaki ba na Belgique OK Paris et puis soit côté Paris mba mora au long akata ba mesta ki musika na Paris pour éviter pas problème to ko mina suka émission noko papa Pascal yo moko pousa dingi papa Pascal Lekat Papa Pascal Leka. Papa Pascal Leka, je te salue avec beaucoup de considération. Excusez-moi pour la maman sur l'autre peut-être que tu as non, tu as dit que tu place aux allées. En tout cas, merci. Vraiment merci. Tu as dit que la rare émission. Oui, que papa t'a dit. Tu m'as dit que la voiture t'a dit 2-3 fois déjà. Ah, combat bien. Très bien. Ah, tu as la t'as dit ma grande voiture wana atele misata moi cité t'as dit aux hommes musikalate aux hommes musikalate et ça parmi biloko bozo booster mon biso doit na biso basi mais yende t'as dit déjà problème spirituel t'as dit on ne peut pas continuer comme ça parler de toi à la télé comme ça Lucas vie mon cher c'est quoi ça oui, mais tu as dit que moi cité papa wana ndaku wana nyonso sko attaque fiancé tu souviens moi quand on a restaurant tayo mo na télévision benga ngao Sarah noko tata moi c'est bana bilambe komie be na sukola kindo kité ta mutu na ita au ka télévision comité de